Bonsoir, papa. Papa nangai naza na problème très sérieux. Na Belgique, nga na mobali nanga mais toza na problème ya divorce. Toza pe na kati ya procédure. Namonaki nakoki kotika libala na ngai koya te. Nalandaki prophète Dieu merci na télévision na chez Biso TV. Nazwaki numéro na ye nabengaki ye. Nabengi ye nayamaki koexplike ye ka nanga. Alobi problème eza te mama yaka tokutana. Nakendaki epa na ye tosololi. Premier jour ntango nakei alobi nzambe alakisi ye tokeye ngomba lusisila. Tokeye ngomba lusisila premier jour asambeleli nga. Epuis après prière alobi nanga nzambe atalisi ye mpo libala na nga esonga na problème oyo ya kobota naza nango mpo ezonga normal. Il faut ngai na ye tobima tokushe na ye pendant 10 fois nzambe arekomande ye bon namekaki koconvaincre ye esimbaki te. Napesaki offrande na ngai esimbaki te ti alobi kaka nzambe azoexige ye ka bon babisava nakende nao nazonga ndako lokola nabimaki ntongo nazonga nao ndako nazongi ndako 6 heures abengi ngai ya kaka tokuta ntango nakie tokutani na ye tobimi na ye 3 fois nazonga boye abengi nga lisusu deuxième jour tobimi na ye tobimaki ne pendant 8 fois ayebisi nga deke tobimi na mbala suka problème oza nango ekosila yo moko komona mobali na obenga yo tobimi na ndimaki mpe tosali tobimi na ye ya 10e fois mais namoni mpe appel te namoni mpe réaction ata moko te to namoni kutu nzoto na ngai nazosentir malamu te natoni nga bima papa oyo oyebisaki nga soki tosali boye nakozwa résultat ya malonga nazomona me mobali na ngai azobenga nga te nga soki nabengi azoyamba nga te qu'est-ce qui se passe nde apropose nga ngai na ye abala nga natikaka mobali wana bongo ngai na ye tobalana namonaki yango ekomi likambo mosusu ntango naye kolanda susu babateya na batelevizio mosusu naye kozonga na makambo oyo alobaki na nga namoni ke eza kibondoki eza donc c'est comme si ofeti wana mosala na ye kozwaka bana basi kobebisaka basi ya bato kobebisaka bana ya bato seke namoni ke peut-être nakozala nga moko te tokozala ebele nayebi te papa na ngai likambo nakoki kosuka nango boni papa. Mbote bande MDG te mafuta sikezeni ngabino la grande dame avec un grand GK na cadre actualité pe kopesa conseil bande go babolingo. Et pour votre information, je crois chaque semaine to banda rozana ba émission à boye. Si Dieu le veut peut-être chaque jour mais bon. Au cas où et to sango chaque jour mais chaque semaine au moins une fois ou 2 fois to banda rozana ba émission à boye car rapona ko fungola bana na nzambe misu. Bandeko prophète bozo mona to tena miniature na kombo ya Dieu merci. Alekera na chez Biso télévision certainement ils en a bato belé ba yebi ba monake parce que chez Biso eza te chaîne de télévision ya monene baloba moni ndoki belé là vous savez et il y a de ces choses là oyo bokoyi ko solo la bobongisi en famille et to tchana c'est au moni mama tika bo mama to zongisa sala oui mais il y a de ces choses là il faut kobimisa yango libanda ndenge bible zoloba de ne point prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais de les condamner. Dans le livre à Éphésiens, je crois dans le chapitre 4. Et banderonangai, ça fait très mal, hein? Très mal koyoka babilo kwa boy. Pourquoi n'est-ce que ça l'émission au bas raison ezali vraiment ébélé? Mon quoi bas raison ezali pour na refungola ba na nzambe mission enfin que bas ba ba la part des choses pe ba bimana ignorance. Yami balé ezali pour na ko démasquer, ko dévoiler misala ya ténèbres libanda. Ah oui. Boyoki ndeko mwasi azoko expliquer azaki na problème ya libala. Mobali na ye babande ko bota te. Bino boyebi to aba africain babiloko wana ezalaka mingi. Mabota ezoya te e mobali abengani yo. E mobali libala banda ko simba susu te. Mwasi na souci ya libala na ye ya mobali na ye. Ka nde balandaka ba prophète na ba réseaux sociaux abengi Dieu merci. O bozo mona wana
elongine kaka ezofunda ke oyo chukuter na ndenge kosakana te. Donc YouTube apermetaka nidité te nana video ya mutakala na ye de forme mutu bomona penza ke no oyo ko mutu adiamba et vraiment ça fait très mal hein? Ça fait vraiment très mal nazo vraiment ça l'effort naza na ba retenir na ba réserve maman abengi ye pona asambela pona eto pasunga ye ka ndenge bandimi babenga basali na nzambe ekomi basololi non il faut babima Seigneur nanga mon peuple périt faute de connaissance nayebi ke eza na bato ebele même moi na bato ebele baofinga mwasi oyo c'est vrai baa na raison atanga pe na kondanaki ye mais raison na bandeko eza ya ndambo. Je vais vous expliquer pourquoi elle a pu céder parce que na logique prophète akoyi jamais koloba na yo bobima pona ozwa solution. So prophète alobi na yo tu au son de ma voix wana prophète mo bosola nayi ana ba tendance a koluka kolala yo bolimbisa ngai et moment fort loba mambo tel que ezali nazara na bomesano koloba bolimbisa nga pourquoi pona kocha bato nyonso à l'aise eza parce que congolais ate eloko mabe ta mona ngo mabe donc nazala eloko nyonso so nazoloba surtout so naosala ba émission nazala na tendance a bolimbisa ngai ata so naoloba eloko mabe ata naoloba eloko mabe na misu to pe na mato ya bato mosusu na bato mosusu soko mon mosel na nzambe alobi na yo to ana tendance a koluka kobima na yo ndeko kimaye ko réfléchir des fois te ko luka kuto luko yebe ta dame na yete déjà nzambe alakisi ta dame na ye yango wana déjà nzambe alakisi ta dame na yango wana nayeba kala période moko un prophète a contacté sur Facebook nayebi ete mona kaka profil nanga asengi demande ami na yambi comme nazala na ba estime ebele na ba respect na basali na nzambe et asenga numéro ya WhatsApp na pesi ye aya kopesa nga ba message et oyo ezali makambo solo parce que baloba makambo solo esali ke po nga nazala vraiment c'est ça difficile nakuta na muto leka inaperçu eza mois passé c'est vrai Dieu peut me cacher ndenge abombelaki Élysée liwe ya mwana oyo mwana akufaka wana mais il y a de ces choses là ezaki elito Élysée il y a de ces choses là eza na bato nzambe abombela bango eloko te eza vraiment moi pas si muto aleka inaperçu et pas na ngai ka semaine wana esala même pas une semaine na lota ya proposer nga osinga wana bima na ye kata na moni vision wana comme je sais comment Dieu me parle ouais, parce qu'il y a ndoto il y a vision ya révélation bah moi on comprend que non faut tête mama tu au son de ma voix wana mosala na nzambe mo bosolo laka ana tendance aluka bima na yo ou encore azoloba na yo qu'il faut bima na yo pona problème wana ngwezo solution kimaye obebiselo vie de maman azoloba oka nzoto ne bien te to ebite loni na salier parce que ebele après kosala endenge wana il y a des réalités il y a des choses il y a des bamambo ebele leka misu bakufa misu bapola misu bazo ba problème ba témoignage boto wana ngo ebele de temps à autre to bana koyela bino yango donc chaque pourquoi to bana kozala na ba émission ya ba tendance ya boyka pona kofungola bana na nzambe misu bandeko bato bafingi mama o to seki mama mais comment muto koza zoba boy comment muto koza la zoba boy les amis to condamna rapenza trompe te ouais to landela ba fait je vais vous expliquer pourquoi mama obo benge zoba ta musupe na place na e olingaki osalaka victime lokola ye. Les amis, il y a liboso il faut boyeba ke ba faux prophète o bozo mona ba osala ba abi ya boye ba travaillera na kisi, ok, ba mvutaka batu bana basi oyo bakenda komona banganga oyo babima na banganga mpo bazwa bamambo bazali nango besoin boloba nini excuse me out bazala mpe basi ta mosu omoni otali omoni ye mwasi ya valeur otali omoni mais mwasi aza intellectuel akenda mpe classe aloba bafrançais mais akela na nganga ndeni nganga ya salite moto ya mokuse na biso kuta azomona naza mwa propre abetu mwa veste mais bino boyebi surtout banganga ya batin wana ya lelo bakoma mwa propre ya tin wana oka mpenza poussière nkele mais alali ye pourquoi envoûtement
Enfin, il travaille lokola la kuiti ya masanga. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Envoûtement et travail lokola la kuiti ya masanga. Ozoyeba te ou encore ozoma na ba sens mo opposé, contraire. Et puis tant kuiti aussi l'année où réaliser que non olala yi na poubelle. Ou qu'on réaliser que olala yi libanda. Ou qu'on réaliser que olala yi na se. Ou qu'on réaliser que ozayi mutakala. Kuiti ya masanga, c'est ce qui s'est passé. Maman ba envoûté, ba abusé na ye, ba sakani na ye. Prophète après que s'il s'aposa na ye, nde moi c'est qu'on réaliser que alobi bien alobi tant na landi ba enseignement na yo ki ba mateya. Na yo comprendre que non prophète wa muta lokuta ba bato ba obebisa ba vie ya bato. Malheureusement trop tard. Nde on a to sa ko sala na zuli kanisi to sala ba émission o bande ko pona ofungola libota na nzambe miso. Pourquoi balongi maman? Pourquoi bazuye? Parce que ça peine ba miso ba proposer ba on peut prophète a proposé abima pena mais aboyi. Maman bazuye simplement parce qu'azaki faible spirituellement. Ndeko mosi ndeko mobali na vie ozomona si tu es faible spirituellement ba odunda yo. Tozana trois types ya batu na mokili. Tozana ba fort. Tozala na ba moins fort. Tozana ba faible. Ba faible bazara bilia ya ba fort. Yango moni yana bato ebele ba sacrifier bango na bato a même pas membre à famille na ye. Pourquoi? Parce que spirituellement zaki tellement élevé que ye alekisi mbeka. Ba accident bomona ka o accident salami mutu ke baluki bato bakufi. O ka ezaki piège moko boye mutu mo akisi mutu asaki eloko wana. Ba amo ezaki faible azui. Ba o bazaki fort ta mususu babiki. Close the door please. Babiki. Mon ami nako développer na linga juste na loba l'essentiel wana par la grâce de Dieu. N'est na laki émission tous les semaines et ou encore totala net mikolo na vacances peut-être lobby toko continuer ou encore peut-être au lex intervalle ya jour moko toko continuer ko développer émission oyo en prenant aussi ba témoignage parce que babilo aboyé belé. Babilo aboyé belé. Na yebi pasteur nanga moko na sambela na église na ye na travailler na ye pasteur Luc na Ebenezer apesa biso témoignage moko ya boye moi kala maman mo babomele libala comme ça prophète a biso non lokola même histoire même scénario lokola un problème à mabota il faut o nasala onction vaginale tala nenga bongisi ko mbongo na lopoto ndezo sonner na Bible ça n'existe pas ezalaka te des fois oindre ye na vagin. Et à quelque oindre bino mwana mobala ko oindre mwasi ata bino moko mwasi atikali bototolo topo ya oindre e osukela wapi. C'est ça. Ba marambo boye ezo salema mingi yango tolobaki non to sala ba émission opona o réveiller libota na nzambe. Mama oyo ba émission ndenge etamboli boye na mongongo na ye mobala ko yoka boza sir mobala wana tazana likanisa kozongela et comme il passe vie et baby bon et pas nzambe trop tard ezala raté le fait qu'elle vit ma comme ezolo pour tout ce qui vient de l'espérance certainement nzambe ofongolele nzela mosusu na mawane ya bonzambe pe na bolingo na ye nzambe bikisa molimo na ye toyebi te nini tato akotisi kati na ye parce que ba travailler na bakisi et na bakisi wana ba viser ba âme et ama mingi ya pasi nzamba songa biso mwana nzambe la muka ndeko mosi ndeko mobali tant tolobaka na bino ke sengeloza na Yesu lokola mokonzi po mobikisi eza likolo ba réalité spirituelle belé zo salema na mokili peut-être olobaka non na église mamba mabele ki mingi yango moninga nga oya na ba église na bino te ngai na ngaka mutu normal mutu simple mama papa ndimelanga so nzamba utiliser te satana ko utiliser ato boyi ata oboyi o résister te azala makasi na okumisa diable te Yesu aleki ye mais na linka na rappeler yo ou encore na yebi sosoko yebaka te. Je vais t'informer que le diable est puissant. Donc sans Christ tu ne peux pas lui résister. Yo zoboya kondimela Yesu topo zoboya ko ya na église pourquoi soit déjà pour na église mabe eza mingi yebaka ke ozala victime un jour. Donc pour ozala amneza o préserver amna yo il faut ndimela Yesu. Et molimo mo santo akozala seleka tina onde muto peso makoki ya ko tenir ferme devant ba réalité ya lolenge ya boye.
Par rapport ya bato yo peut-être bakolo bato pe balobaka ke ba prophète, ba pasteur, ba église o karabo eza nango ba vanti. Non non, ba makambo oyo c'est inévitable. Eza ba bisakoli oyo Yesu aloba et okoma ekokisami kosalema. Le temps de la fin. Tozo vivre temps o ba faux baleki ebele ke ba vrai. Muto contredire ngaza te mamna olobe na Bible. Matthieu 24, soit tant qu'on médite yango. Ba faux baleki ba vrai. Siko po détecter faux. Hein? Faux à faiblesse, pardon, fort dans l'esprit. Et faux à discernement, faux à mission ya molimo ko fungwama. Na mikolo ezoya et ou encore l'habitant to continuer émission na kopesa bino ba tactique comment est-ce que okoki kozala fort spirituellement, comment est-ce que okoko résister diable, comment est-ce que okoko éviter ozala victime ya babiloko ya boyete. Et parce que esprit okoki ko fortifier yango tout comme okoki ko affaiblir yango. Siko soki ya yo esprit eza faible, mama, papa ou amuto amawa. Donc okoki ko fortifier molimo na yo de façon que o tenir bon contre ba danger ya boyena ba intempérie. Pona lelo tolobaki on va introduire eza mawa mingi eza pasi. Les amis, bokeba na ba prophète basali na nzambe ya ba réseaux sociaux. Faites très attention. Sur 100%, je vais te décevoir. 98 ou encore 98 baba faux serviteur. O ba mona ba ko pelisa ba live, on a ba TikTok, o nini, comment na o révéler makambo na o ebiso makambo solo, mais cela ne fait pas de lui vrai. Satan a mon rappel pour votre information. Diable a prophétisé rappé. Ah oui. Ah oui. Ah oui, malheureusement, bato bazoko s'appuyer na ba prophétie. Bato bazako ko vandisa kondima na bango likolo ba prophétie. Likolo ba pasteur ya ba prophète malheureusement. Yango bomoni lelo o bana na nzambe bako tepa tepa. Ti suka nango vanda na ndako, objectif a Satan na yango wana. Ebele ba vana bandako poane. Bato objectif bana ngo eza okangela bato porta lola. Do babiloko ba osala nde lo ko sala keno bato bele bakota bokonzi na likolo te parce que mama oyo ndenge komeli eboye lobaka nzambe do amutu likolo na yango pa ko vanda pa kangi maboko lobia nga plus jamais kasi lo nde Satan o viser yango wana ti siko mission bato bazui yango wana mais muto ayebita ko ya ko finga basali na nzambe neti keno basali na nzambe solo be existaka te. Et pourtant nous vivons le temps où le blé n'a livré ezo kokola sika moko. Nzamba fungolo misu. Maman, papa, tu dois être enseigné. Malheureusement, bana nzambe balingi enseignement te. Enseignement de kolisa mwana nzambe. Babiloko na lobaka, même quand je prêche, même tant na sala ba émission, bon mona ngata musuno loba makambo nzambe. Na opesa bino ba passage biblique. C'est parce que j'étais enseigné. Et c'est parce que je suis enseigné, je continue à être enseigné. Lelo o bandeko, soko tche enseignement to mateya na réseaux sociaux bat balandaka te, ozwa 10 vies. Ya bato peut-être baebi po ba compatir kaka to ko tchele moi vie. Bana tante. Mais tcha ba prophétie, to sala ba live. Moi je prêche sur TikTok. Pose ta 10 vies constat. Ya bato ba olando 10 constat bazaka wana e apasi oka penza wana vie moko. Mibale mo po moni pe ba okota ba obi motikali pe eloko pe zate 0 vie olobaka yo moko. Ah oui, mais banda ko pesa ka bisakoli monde ezalaka ke non biloko nzoto ngo parce que ezalaka nango ah oui, je suis dans les prophétiques jour wana so penza molimo mosanto asepelaki amema ona ba dimension mosusu ou bandino pendant que je parle et je vois une personne au pesi message prophétique ya mutu moko ka mutongo pe pas confirmer que je suis là tala ndo mona bat ba okote belé. Pourquoi? Parce que bana posa ba yoka bana posa ba mona biloko bat balingaka yango na malheureusement bible zo ba dans les derniers jours bat ba sepela ko yoka makambo ko sepelisa matoi na bango bat ba sepela ko yoka ba biloko zo sa bango diki bible bi démangezo diki donc tango yoka ngo yoka elengi ayoka sengo esala e bien mama na omona dans 2 ans ozobala omona roba pembe nazomona mobali mo alatio bague na omona papa
nazomona nde biloko bato balingi koyoka yango na bible elobi oyo kosala bango démange ezo diki mais ntango opesa enseignement ke mama esengeli obanga nzambe mpo okota lola otika vie ya débauche surtout so abima na mobala bato mamoni okomena emi na eti mais non yo oza motu mabe yo mpenza yo ndoki ya vie na ngai c'est ça nde le monde en temps réel. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous serons là tous les jours. Et à part divers, to lobela nyonso kande to ebisa bino, to likat na bonzameza concept ezo lobela nyonso et to so pesa conseil. Mais to zape na batan ya koyoka ba mate ya boepo na ko exhorter biso et ko booster notre foi. C'est très important. Ah oui, c'est très important. C'était ça pour aujourd'hui. Et yaya banga ba prophète ya réseaux sociaux. Prophète Dieu merci wana musane ko tumbaka mwasi ya batu. Ko tumbaka mwasi ya batu. Soit déjà pour appeler solution na suka na ngwa lobi na yeke ko kipe so mambo mobile na yote nzamba talisinga ngano ifo to balana. Que Dieu nous aide. Ngana yo ifo to balana. Bandi ko to komi na biso na suka. Et so ezamba no liboso bon toi nzamba mona papa mbolela ngai bino. Et quant à moi na moni minomba la sima. Et moi, l'abonné, moi, like et ça la bien. Les bonnes choses que le Seigneur vous bénisse. Merci. To chiter na voix ya maman Oyo, les prophètes, Ania Koutouye. Bonsoir, papa. Papa, n'a un problème très sérieux. Na banda na Belgique, ngana mobile na mais tous un problème de divorce. Tous a peine na kati ya procédure. Na mona ki na koyo kotika libala na ngai ko yate. Nalandaki prophète Dieu merci na télévision na Shebiso TV na swaki numéro na bengaki na bengi na yamaki ko expliquer kananga alobi problème ezate mama yaka tokutana na keneki pana yeto sololi premier jour ta na kei alobi nzamba lakisi to ke ngomba lusisila toke ngomba lusisila premier jour assemblée linga et puis après prière alobi na nzambe atalisi po libala na nga esonga na problème oyo ya kokota naza nango po esonga normal il faut ngai na ye tobima tokushe na ye pendant 10 fois nzambe arekomande ye po namekaki koconvaincre ye esimbaki te napesaki offrande na ngai esimbaki te ti alobika nzambe azodize ka bon babisava nakene nao nazonga ndako lokola nabimaki ntongo nazonga na ndako nazongi ndako 6 heures abeninga ya kaka tokuta ataonaki ye tokutani na ye tobimi na ye 3 fois nazonga boye abenginga lisusu deuxième jour tobimi na ye tobimaki ne pendant 8 fois ayebisinga deke tobimi nambala suka problème oza nango ekosila yo moko komona mobali na obenga yo tobimi na ye nandimaki mpe tosali tobimi na ye ya 10e fois mais namoni mpe appel te namoni mpe réaction ata moko te to namoni kutu nzoto na ngai nazosentir malamu te natoni nga bima papa oyo oyebisaki nga soki tosali boye nakozwa résultat ya malonga nazomona me mobali na ngai azobenganga te nga soki nabengi azoyambanga te qu'est-ce qui se passe nde apropose nga ngai na ye abalanga natikaka mobali wana bongo ngai na ye tobalana namonaki yango ekomi likambo mosusu namonaki yango ekomaki likambo mosusu ntango naye kolanda susu bamateya na batelevizio mosusu naye kosonga na makambo alobaki na nga namoniki eza kibondoki eza donc c'est comme si prophète wana mosala na ye kozwaka bana basi kobebisaka basi ya bato kobebisaka bana ya bato seke namoniki peut-être nakozala nga moko te tokozala ebele nayebi te papa na ngai likambo nakoki kosuka nango boni bandeko kande bouti koyoka wana mama alobi abimi na ye 8e fois komoyoka na nzoto bien te donc c'est clair abanda komelele mpenza biloko atumbie ya kotumba ya mama mingi tokomi na biso na suka nzambe apambola bino